Bozalaka ebele pona kolanda FM Magyo ya mikolo nyonso o ememelaka bino basango na bozindo pe ya solo naza na esengo ya ko présenter yango pona bino na mokolo Congo Kinshasa Congo Brazzaville boye malamu. Bourgmestre compétent Aimé Francis Lolinga yepe nanga monaye azali ko continuer ko salisa salongo pona ko luka ko latisa commune yanga balele ya sikanenka kazalaki samedi o elekaki tolanda. Kaka ndenge aboya na ye kovanda na bureau ye nani le bourgmestre du terrain Aimé Francis Lolinga oyo azali bourgmestre ya Ngaba alobaki azali déterminé ya kokomisa Ngaba propre poye azali vraiment na ya commune ya Ngaba nde asilaki na kosala que chaque samedi akitaka na terrain pona kotala ndenge population na ye bazali ko vivre na cadre ya salongo ayebaki na kokita na ba différentes avenues ya commune na ye pona kotala si réellement soki population bazali ko respecter notion ya salongo ko banda 6h ti 10h atambolaki na bavenu azali ko sensibiliser ba mama pe population bayeba ko sala salongo kolongola salite liboso ya lopangu ko cure ba kanivo ya pasi ezali que tangu akotaki na baruel oyo ba congolais ba mesana ko benga tunnel akutaki bosoto ya ndenge akosakana te ayebaki na kobelelela bato nyonso ba partageaka baruel wana bayeba kotia propreté na kati po environnement esengeli ezala propre makambwa boye nani akoki kosala yango soki ezali le bourgmestre du terrain te Aimé Francis Lolinga po ba bourgmestre mususu bazali kokufela malili ya bureau olie basala musala lolenge elongo bani na yango population ya commune ya Ngaba balobi longonya na yo papa na makambo zali kosala Ngaba ekokoma meilleure commune ya ville province ya Kinshasa pe commune ya propre koleka ba commune nyonso boyende ezalaka. Bateki na marché pirate kuna na commune ya Matete bakendaki kokuta na bourgmestre pona kotalisa ye ba problème na bango bazali ko rencontrer tant bazali koteka. Esalemaki mokolo ya lelo epai wapi bateki ya marché pirate oyo babengaka marché Ngwanzu na commune ya Matete bisika batekaka plus précisément côté ya Saint-Alphonse akendaki kokutana na bourgmestre ya commune ya Matete pona kolela epai na ye que a permettre bango bazonga koteka bisika babandaki kotekela po bisika mususu ya koteka ezali alors que gouverneur ya ville province ayebaki na kopanza pe kobengana batu nyonso oyo bazali koteka na balabala po ezali kotia bosoto na nzela bango bakendaki kolela epai ya bourgmestre azongisa bango wana ebsaka bino ibandeta unazo tambola botika nzele za la polele boza ba parents banani boza na bacoin nzele tika la polele bono yokelanga. Pendant un mois, nous avons un mégaphone. Même si nous avons un mutuka, il y a un problème. Et ça, Mibeko Oyo et outil na gouvernorat provincial, barter public et tikala vide. Premier Moussala Penza Oya Broumé Césali, allons tout d'abord assainissement, assainir commune. Ce qui m'a malade des Ali Koya, c'est à partir de la salité, Oyezana Katia, Balabala Oyazo Pekisa. Parce que saleté zotikala makasi. Alors bateau bazo sala bongo tant ba ko teleme la bourgmestre, c'est-à-dire bazo teleme la gouverneur, c'est-à-dire bazo teleme la président république.
Nzokande ezali pasi penza pona ko permettre bango bazonga koteka wana. Bourgmestre aebaki na koyebisa bango ke ye azali incapable ya kozongisa bango po mibeko ezali mibeko ye akoki kotelemela mokonzi na ye te to pe mibeko ya mboka. Batosa nanu oyo gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila azali kosala bayeba na kokota na kati ya wenze po koteka na balabala ezali ko expose bango na risque makasi ya ba accident. Gouvernement congolais aboyi lisusu lobi akunda population ebele à cause ya accident. Boyoki basinistre ya Matadi Kibala bango pe lokola batomboka kinde tindaki bango bakomela epai ya ba autorité pona kobelela na tina ya kolukela bango solution. ezalaki ya koinda makasi mokolo ya lelo na commune ya Mongafula na quartier Matadi Kibala, plus précisément na localité Lisala epai wapi basinistre ya badega ya mvula oyo ebetaki mikolo eleki oyo ebomaki batu pe ekweisaki bandaku pe ebukaki nzela babimaki depuis 4 heures ya mokolo ya lelo pona kosala chimvundu, c'est-à-dire ko réclamer droit na bango epai ya bakonzi bakita nanu po bayeba kotrouvele bango solution depuis badega wana esalema batikali komona ata ba autorité te pona koya kopesa bango solution alors que bango bazali konyokwama. Bino moko botala batumbaki ba pneu depuis 4 heures du matin bazali kobeta mifinuku matiti na maboko banzembo nyonso wana bazalaki ko réclamer droit na bango. Bino moko botala ndenge chivundu ezalaki awa ya kosakana te. Kaka ndenge bazalaki déterminé ya ko trouver solution, déterminé bakonzi bakita awa po bango bazwa solution po bazali kolala libanda misusu kutu nyonso ya ndaku bayebaki na ko perdre bazolata kutu biloko ya kokabela misusu bazali kolala na église. Malgré ba autorité ya FARDC bakitaki vers ba 7h 8h pona ko calmer bango bayeba kotika nzela kasi population asedaki te ata pe que ba autorité ya la police bayebaki na kokita kasi population azalaki kaka déterminé ya kokitisa chef de l'état po bazwa solution popo na bango. Bourgmestre tope gouverneur ya ville province ya Kinshasa babeti bango mama na kara. En tout cas, toko interpellé kaka na ba autorité bakita nanu awa na quartier Matadi Kibala po na ko trouver solution na localité oyo bayeba pe kobongisa na lombangu route nationale numéro 1 oyo po circulation ezonga normal pe population bazwa kimia soki moye ezali ya kopesa bango bisika misusu ya kovanda bapesa bango po modèle bazali konyokwama kitoko te. Tala ndenge population ebandi kochachi mvundu boye balobi soki bazwi solution te bakotindika ba autorité ti bakopela po bango bazwa solution. Boyoki
esi eyebana pona kozwa soin ya mikili kasi na ville province ya Kinshasa adresse eza semoko centre hospitalier Dominique Lecoeur eza wana pona ko soigner babokolo na bino. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital te benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki ESA réputé meilleure école supérieure ya métier informatique pe commerce ndeko mwasi ndeko mobali kobuka na te tata mama pona kozwa ba inscription na Italie formation ya solo kuna na Esmicom ba inscription za ko continuer. Bakinoa bomi tungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce ya Esmicom école des métiers de l'informatique et des commerces eye kopangusa ba parents mai ya misu. Awa okomi tungisama te po mwana akotanga lolenge elongobani grâce ya ba professeur ya malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko ote ba point sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala po amerite diplôme oyo koluta awa. Na oyo etali ba faculté Esmicom ebongisi ba faculté lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe ba option misusu. Basal ezali bien équipé pe bien aéré côté munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia. Welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende te awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom.
otuni ngai ezwami wapi kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta esticom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na banumero oyo 089 52 42 819. Centre hospitalier Café Keza réputé meilleur centre na ville province à Kinshasa pour na kopesa bassoin ya solo na Oitali babokono nyonso kuna na commune ya Kalamu na quartier Yolo Sud kende oza mobimba. Otamboli solution yangoyo. Centre hospitalier Kafeke et Tritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa, rhumatisme, hernie discale. Tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo ba mususu bazo kende ba poto. On a domaine ya poison tika na yo pardon bondimela ngai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikalaki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko taki ya machine ya mundele ndenge aza ko détecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyos okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozua maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto na ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion oza na Rompwe Ezo, sima ya station Lodge, avenue Ngindu, numéro 5, quartier Yolo Sud, commune de Kalam. Numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07. Likama et komeli monde artistique ya ba comédien na ville province ya Kinshasa pe na RDC Mobimba liwa ya Kokodioko azalaki moko ya ba icône ya groupe Salongo nde atikaki biso pe azongisaki molimo na yo na mboka ya Kolonzambe ezalaki lobi dimanche to na ba détail. Monde ya cinéma ya comédie to art dramatique bazali en deuil. Artiste comédien Kokodioko ya troupe Salongo ya radio télévision nationale congolais a outi kozongisa molimo na epa ya Kolonzambe dimanche 26 février 2023 na capitale ya République démocratique du Congo na Kinshasa. Information oyo eza confirmé na ba source ebele et pas mosusu source familiale nde epesi sango ya liwa ya artiste monene o ayebani na kombo ya Kokodioko décédé de suite à courte maladie et annonçaki de manière laconique membre moko ya famille. Et longona ba congolais pe bakino en particulier o bazali ko regretter disparition ya icône ya théâtre congolais ba tombeli molimo ya moko o ya lekisa bangonga ya malamu pona kosekisa ba congolais et pe manakimia pe Kolonzambe ayamba molimo na ye. Orevaka kozwa succès planétaire pe na koyemba ndeti kaka Michael Jackson référence eza semoko studio Liloba. Voilà
Nkombo Bakolo Kunga, solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single, kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire appareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te, ebongo bakita, ebongo ba micro, okokutango esika mosusu te, kaka na Studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te, awa tobetaka na biso mopanzi te, po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis, nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na Studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na Studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa, prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Awande tokomi na suka ya magazine na biso ya mokoelo tozalaki na esengo ya komemela bino basangoti na bandako na bino boyebake tosungamaki na réalisation ya Francis Peta sima ya kamera Enoch Mafuta akambaki masolo pe na régie Gelor Mouya azalaki wana botika ndenge kaka elobaka ye moko les géniteurs maître Billy Malou Cléophas le promoteur de la FM télévision pe na ngai moko na pesi bino bambote bosa ebele depuis Brésil Raphaël Mbango Mwanza mobali ya Paola Mobobo papa na Rafaela na pesi bino bambote kimia eko bana mabota na bino kasi na kobosa na te l'architecte intelligent l'expérience et l'intelligence c'est faite cher oezali Doris Meti pona masolo etali réflexion bâtiment pe construction bomeka ko contacter okozala décider le secrétaire compétent général ya parti ICC maître Kubaki Kata ndenge kaka ezalaka mbote na yango wana pona ngai tokutani mikolo mizali koya.